namo, kurera namo. Mbote mingi na mino sito ba bolinga maman Eliane. Tu n'appelles mino ba mbote ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo batela kimi ezali et vous de votre côté, c'est comment? Faites-moi ça va si vous allez bien. Ndela le baka toujours ke kola la kolamuka eza habitude été. Ce qui nzamba pêche un peu ma bon il faut que ba ninga kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci parce que ba ope ba tiki biso to leki bango na eloko mokote, ba ope bazana ba opito na tango to leki bango pe na eloko mokote. Bienvenue dans votre émission. Préparons-nous pour le mariage. Nakati émission na biso préparons-nous pour le mariage. Nous parlons de tout et de rien. Ce peut te bito kota na masolo ya tabu to kotaka. So za posa ko makambo kitoko ko kiko ideyo. Po ba ninga kovanda na kati ya libota, po ba ninga kovanda na vie na yo marital, bien pe vie na yo professionnel, ko hésiter te. Na ko senga na yo o s'abonner sur zamba libose, o s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ainsi écoute na kati ya chaîne na biso awana Eliane Nitu TV. Ceux qui posent dans le Kambo Koloba, vous en posez sur la maman Eliane Nitu en privé, numéro na téléphone des alu plus 33 6 15 31 69 90. Il y a des numéros dans le téléphone, des numéros dans le WhatsApp. Kobo sana pete we ba ete mama Eliane Nitu azalaka na musana e azalaka service traiteur la Providence. So ozana posa service traiteur. Ozana posa ba selo musala kitoko, bato balia kitoko ba mela kitoko nyoso le ka kitoko koluka musika te bengo be mama Eliane Nitu. Kaka na numéro de téléphone na pesio okozwa maman Eliane Nitu akosala la musala na yo. Pe okosepela kitoko na sengi merci mingi na bino situko bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka maman Eliane Nitu. So bozo mona sima na bozo ma plateau zo la bino ke naza na kati ya Congo, naza na kati ya mboka France te, naza na mboka na biso ya Congo Kinshasa. Bon comprendre maman Nitu, ce n'est pas dans mes habitudes de connaître ba lunettes tout le temps na linga rapé ba lunettes te mais ezali moyi yango zo sala ete naza la boye na ba lunettes na miso. Na kosola na bino ba mama na kosenga na bino fama bo fungola matoyi boyoka makambo na zokende kosola na bino. Makambo na zepsa bino za makambo za très important. Na bino ba eboza na kati ya mabala, na bino ba epena no bobo na no bobalite, boza na envoi ke na mabala, na bino bo eboza ba période de fiançailles. Na ebisi bino ba ndeko na ngai biso ba o to vanda ka mingi na mikili ya poto, toza na mwa mingi ko ba bengi négligence. Toza mwa na négligence mwa makasi. Omoni mo pepe yango yo e bandi ye po aizala kabo bovanda kabo likolo za kimi mona kaka ekomi sombo mona kaka mbole sali nini ekoye peti na biso ba oto sana mikili ya poto tokoloba likamwa négligence. Lelo ne kopekisa ba mama o bazaka na négligence, ne kopekisa ba mama oyo to stopoti na biso bana basi ba poli. Le mariage n'a jamais été acquis, surtout ce qu'on veut tenir yango, surtout ce qu'on lingaka yango, il faut qu'on s'améliorer tous les jours. Chaque jour, il faut améliorer libala na yo, ce qu'on a na posa na mo evanda. Sauf que ce qu'on a na posa na ngote, au moins qu'on a na tina na ngote, au moins qu'on baye yango, qui n'a pas négligé yango. Pourquoi na le bible? Na yebisi bino bandeko na biso ya basi na kati ya mboka Congo, baza ko se négliger ata mokete. Nayebi ke biso na poto to salaka mingi. Nayebi ke temps ezalaka mukie parce qu'il faut okende musala, il faut ko bana na classe, il faut ko sala boye, il faut ko naza ma consciente. Na vie na biso ke to salaka mingi. Je suis très consciente parce que ngala bino to vanda na poto. Naza consciente na yebi. Sauf que ndeko nanga mwasi zo talanga. Soko zana mobali na yo, ndeko zo talanga. Soki ozana mobali eke mobali na yo fungoli mingi ayaka mingi eza na Congo Kinshasa, eza na Congo Brazza, eza na Angola, na mboka bato mangala o tolobaka mangala bazaka qui va se négliger bazaka kenana ko se négliger. Nayebi sibino ke ndenge na zolo ba wana bandeko nayebi ke biso to vana na mboka moko misale ezalaka makasi oui.
je sais. Mais nayebi bino que na Congo zéro négligence. Zéro négligence. Bandeko. Nayebi bino nayebi ke na mboka na biso wa poto awa toza na kati ya biso papa pour le mariage. Lelo mameli ani tozo pesa conseil ndenge na mesana so na vani azo pesa ba conseil na ba émission na ngai ndenge ngala bino to mesala ndenge boyebi émission na ngai ndenge ezala kana biso bino tozuke émission na ngai za pona obebisa te mesala kande pona kobungisa. C'est vrai ezana ba mabala mususu o ezake mwasi komi ko négliger pour alembi na ye aza suna tina te soki kobeba ebeba nango. Mais si tu étais en ton mariage oyebi ke non nga libala na nga na posa na ngona na posa evanda bandeko na utolo bake soki oza congolaise Kinshasa to oza congolaise à Brazza to oza angolais to angolaise mboko babaka mangala na yebisi bino bandeko na ngai banyonso balengelaka mibali kaka boye bazaka na petit soin toujours au petit soin basi bayebake basi ya poto bakalata ngolamba te basi bayebake basi ya poto basalaka mingi basi bayebake basi ya poto barespectaka mibali te basi bayebake basi ya poto mabale elobelaka bango eloko te mpo bato baa na salaire bakendaka mosala. Mais laissez-moi vous dire que Congo ya lelo eza su Congo ya ntango ya kala te. Congo ya lelo soki boke basi bakomi na misala na ndenge kosakana te basi baza kosala misala. Les femmes travaillent. Basi baza na misala ya kosakana te basi baza kosala misala ya minene. En plus pe mokonzi ya mboka alobi ke akopesa na basi ba poste ya minene. Mama yo muto bima koke musala otani ndako te otani mbetu na yo te mama keba awa soko za ba fréquentation oza ko fréquenter baninga na yo basi moninga mwasa fungoli lio chambre à coucher na ye place à lalaka obi tchan est-ce que mbeto bato balalelaka ngo to balalelaka ngo te trop propre. Awa ba fille à Congo bayebi décoration ya chambre ndenge ba décoraka ba chambre na yebisi bino omoni mibali ya poto bango moko basi bayebisa na Afrique ke biso basi na biso ba respecter basi na biso batandaka mbetu te basi na biso balambelaka biso te basi na biso baservaka biso te. Makambo wana ekota na mitu ya bandeko na biso ya basi o baza awa na Congo Kinshasa to pe na Congo Brazza to pe na Angola. Alors il faut koyeba ke mibali bautaka poto tango bayaka na Afrique musala na bango bilinga. En plus tango mwasi azuka ya mobali ayebika ke mobali oyo aza mobali ya mputu tane balenga lelo kolambele koba lobi alambele mosombo lobi alambele nzoko lobi alambele ngando mbisa mai nde mbisa mai epa yo mesana na okosala ba quiz epa yo mesana na okosala steak haché epa yo mesana na okosala ba côte awa eza delikama mbisa mai bakochatala mbisa mai na mesa nayebi ke biso mpona na mboka tuto biso na batemps mpenza te ya kotia basani ya mesa koservi nayebi yango très bien, je sais très bien. Mais awa nayebisi bino balambaka bakuli okomona o mosaka oyo ya pondu oyo ya wandunda epuis kolamba koya kolamba olie biloko kati mosabi osepeli yango nayebisa bino conseil. Ne négligez pas vos foyers, ne négligez pas vos mariages. Si vous tenez à ça, il faut les conserver. Le mariage n'a jamais été acquis. Alors, ceux qui ont moi si, osana posa ya yo libala, yeba na kosimba yango. Na yebisi bino bandeko basio bazana mboka oyo. Baba petite moko très dangereuse. Na yebisi bino na tamboli mo ba quelque part. Au moins ka mobali oyo azaka na États-Unis. Mais oyo azoa copine. Ayaka kotala ye, mbongo elongo ka yaka. Bo contrôler ka ba porte-monnaie ya ba mibali na bino okokuta ba Western Union ekendaka na famille te mekendaka nde pa ya makangu. Ekendaka nde pa ya petite amie.
nga moko na moni ki mona meso na misu na ngai mobali ya poto nazaki quelque part na moninga moko amemaki ngai l'ami de mon ami c'est mon ami, on est allé voir l'ami de mon ami tokuti kuna mobali ya poto azalaka na poto azalaka na Belgique aye siko na kin pour na vacances ndenge ka ezala vacances epai bamemaki nga epai nakendaki sika moninga moko amemaki nga nde naki kokuta teo mobali na ye azala nde na poto aye na ye vacances mama natali bilubu natali mbisi ya mai natali liboke ya ngulu natali mosaka natali pondu natia biloko nyonso kaka mpona mobali alia nka lelo ka siko yawa babi mama biso tozala ndenge wana biso to abongo po bibino na poto kuna bozala na tante boye bolesa mibali te bolengelaka mibali te bomonaka valeur ya mibali te me biso awa nayebisi bino na Kinshasa zanga mobali oyo kalikamba balengelaka mibali kaka boye kaka boye mobali ya Belgique moninga na pa ebisinga lobi te ala mosi na Belgique mais ntango ayaka awa oyo akomisa ye nani deuxième bureau po deuxième bureau asaka nini alengelaka ye deuxième bureau asukipaka na ye bien ndenge nayebisa bino boye bandeko basi oyo bazalaka basi ya kala na Kinshasa basaka susu te wana le temps passé ne revient plus mukola lelo jour d'aujourd'hui basi baza na misala ebele makasi basalaka bakoma kaka boye basi basambola na taxi te bafille ya bien bamama ya bien po biso toa bamama lokwa ya biso na baoyo baa na se na biso na baoyo baza likolo na biso bazaka mama okoti na ndako chambre salon kaka otali moninga mwasi na bongisi ndako opesi ye merci bacélibataire ya Afrique likambo na kobongisa ndako nde nalobai na bino awa ezalaka moi mbula ekimisinga libanda yango nakoti na ndako bacélibataire likambo na kobongisa ndako bamama non nayebisi bino Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka.
La providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ba célibataire baza ko bongisa ba ndako na modèle moko okoti na ndako moninga mwasi osepeli yo moko bike otale obi négligence ngala zalaka nango so mobali akoti watikali en fait mibali yaka bilo mwa mike oyo ekangaka bango bilo mwa mike ka okangaka mibali nebusu ba célibataire place ngala tamboli ba yebi loko ba bengi ko bongisa ndaku okota ndaku propre encore bango nyonso bakomaka na ba appartement ba appartement propre moko natali mobali wana mobali azoloba ko mobali nenga azoloba moi c'est au petit soin avandika na mopanzi moi ça vandika pembeni yoka lisolo mais on marié na même sabino ke basu ezaki kala ke obaki basaki sasa bango basala kate bango mutu basimbi Congo bango basala kate tout ramisala ebele bango nde basimbi Congo bazana misala ebele bazana kati ya ba faire bazana kati ya ba police bazana kati ya immigration baza partout lelo basi bazana ba poste ya minene na mboko Congo bazo sala mais baza toujours petit soin ya mibali na bango na basoza mutakanda kotala ngate po sepano na ngaite au monde siliki poza mutakanda na ba toujours que mission ngeza apona opepisa te meza kande pona ko bongisa il faut que ça soin ndako na yo maman zo soin ndako na yo bongisa ata so za mutu abongisaka yo moko fo boka kaliso talaka négligence ya mbetu na koti bisika na tali ba maman ma famille du cœur na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille na koti na ba place na zo tala pona tamboli au koti place au tali obi wow au koti na chambre ya moninga moi so tali obi wow ba maman to longa ba négligence toza wana tala mbeto tala bila mbeto ni na mbeto longoli oyo bwaki na mbeto olongoli obwaki so po moni mo ete olongoli obwaki na mabele nzoka mobali atalaka mobali azomona ya mobali azalaka so abimi libanda akomi libanda ateli na libanda atali ngako tupona lala fo longola boye bilamba pona lala mona tabuka propriété ya pamba attention ko bazo pesa ye ezo sa nini ezo kimisenda ko muke net on a ebisi bino mobali ya Belgique autaka Belgique bolingo za lelo te babi nanga bolingo na bango c'est les 4 ans moi c'est Afrique ya préféré vanda awa moi c'est poto za na poto mobali ayaka bakuta na kababi bolingo sali 4 ans 4 bonnes années bavandi mobali ayaka na pamba de bakomi na elle France elle Belgique na elle Paris yango na zaka côté ya ba maman na zaka ko expliquer bino même bino ba jeune on a beaucoup de mabala te boza ba processus ya ba mariage boza ba fiancé basi ba fiancé déjà cause la tête on a continué ko libala te boza période de fiancé okenda pas copain na yo tant okenda pas fiancé na yo ozo bongisa ndako ozo pangusa ozo bongisa et tout tant okota ndako libala ko bongisa ndako esili ko bongisa ndako esili ko lambeza le susu te okomika bolia ba McDo ba fast food bolia ba kebab bolia ba pâtes wana ozo ko bebisa yo moko mibale kwa ba kwa bana mwana neso to ya mukie soko azana mutu moko mukolo azolinga ye okomona mwana komi pesa bokosa na ndako boza bato ebele na kati ya ndako atuka pardonnez-moi excusez-moi désolé en tout cas fona yamba ngala salaka na téléphone. Voilà, comprenez que ngala mutu nasaka na téléphone, boyebi service traiteur na mutu nasaka na téléphone, yango téléphone nga esonaki. Yango naza ko yebisa na bana na biso bozo kende ko bana lelo. Na yebi ke banzete ebetela kake bango to lobile baba mama tu betela ça. Baba mama wana déjà banzete ebetela kake okipete mais bino ba jeune bozo ya sikoyo.
oyo biso ba parents to sala ya mabe bolanda te boluka bolanda ya kitoko conseil soki ba pesi makambo mabe ko zwa te zwa nde ya malamu pona yebi ta boza na période ya fiancé ba noki pas fiancé na yo ozo lamba ozo bongisa tango kokota okomi lokola ba daron okomi na comportement ya ba daron okomi ko sa nde ba daron basalaka. Voilà pourquoi ben infidélité to boyi te ka infidélité zalaka. Mais il y a aussi des femmes qui poussent leur mari à l'infidélité parce que comme on a oza négligence na ndako olambaka te kolamba pe malonga te biloko na kitoko te mbeto bongisaka te salon ebo bongisa te ndako salite soki mwasi mobali a déconné aki kozwa place mo bazo sala mieux que ça akangami kuna mona pe okomi na mbanda bambanda mususu o tozwaka na vie biso moto kotisaka bango na kati ya ba vie na biso bambanda mususu yo moko mi kotiseli mbanda na vie. Ma papa oyo on a episi bino ya Belgique na mwasi na o mwasi avandi 4 ans ba apela mwana moko basi baboti avandi 4 ans ba na mwana moko mais mobali aza mobali ya Belgique aza pe belge ndenge pa boti mwana wana sirema déclaré ye pona kota ki kotuna makambo wana nyonso te viki aza nationalité ako déclarer pe mwana na kota kite bota ya okira place ba tumbali bozo songi na bien te bando kutuna tuna mituna ce n'est pas bon. Na ebisi bino na mona bilubu ngabi o nde bilubu tala mbisi ya mai balobi na nga obino kuna na poto bolesa ka mibali na bino ka ba poulet fumé bolesa bango ka ba mipanzi biso ate soza mobali face antia za moi c'est pas besoin bilubu baki bakuli penze vandi boye na ba mesa. Alors ba maman pour la biso za passe vu que to kenda musala vu que to za maka je comprends pour ngala bino to za basi ya poto mais ce qui samedi au salaté luka nengo servir mobali comme il se doit nengo ko servir ye na mesa luka pe na chambre pe na butu au servir ye pe bien pour azala complet makambo ezaka ndenge moi sika mutalenge la mobali tona choix tete to sa ndenge nini uta bokoko na biso to kuta ndenge wana ke moi si mutalenge la mobali azala ka bébé botaka bato batetaka ta ba mibangi azala ka bébé alala ka na tola mwasi. Samedi sala effort lamba mbisa maya kitoko lamba pondo kitoko sala mo liboke na ngula kitoko ochena mesa chema kemba bovandi bole bokomi kosola comme ça zalaki onde ba makangu toloba polisola makangu na lisola mosa libala ya rande mo côté mibali baka na façon mo bazoka suka zo mosa libanda façon mo zala mosa wana yo pe siko mosa ndako lukoza lokwa mobali wana nti mobali mo eka kotala ko kende meka ko vivre na ende wana ba weekend so bo lié bongo na mesa kitoko na butu pe na chambre avoko ta chambre maman sukola kitoko ya bo mona bana poto ba bana kisa ba bana kisa ba pour produit kisa setelisa kitoko ba sokola ka mingi produit ki na telisa kitoko pour ba sokola ka mingi pour faire sokola na moya pour qui produit na butu avoko ta du il faut a sokola kitoko tango pour la sima futa ezo côté na poso bien. Servir mobile na mesa kitoko na butu pe servir kitoko pour libali ezala bien ata déconner mobile ko déconner ezalaka pour bana ba santé a déconner quelque part mais place wana ya kei ta muso ko na chambre moi sona tabi chambre na nganda ko eleki moi sa tam salambi pondu abi pondu a mama ba na eleki bake na kina na bake kuna nini na mabina madaga azo côté sa machine premier deuxième troisième habité maman bana côté sa ngoti na 5e maman na bana côté sa ngoti na 6e ya maman bana kuna na ndako eleki omona kama malemba bandiko tika sali nini atika kei soko za na posa eloko na yo okobatela à moins que soko so baendo ko négliger soko lingi eloko na yo batela ko négliger yango te. Oyo nga mona moni ki mona meso na misu mobali ninga zoli a longoli ba longoli chemise bazo chemise bakena mona chambre atirika na moyo de corps auto benga na kishasa single mobali ngo azata na pudeur te ba camarade a moi si ba ye na moyo de corps ne ba papa kala bazala bongo
Bakamada moi si na ye ba ye la tina ye maillot de corps, la tina maillot de corps na ye wana tala kolia. Eh, wana omela na Beaufort. Amela na Beaufort. Eh, mama bande kona bisi bino. Te. Ba petit amboko. Non c'est ba petit amboko yo. Bande ko bo sala attention. Bon minimiser bango te. Non. Surtout ceux qui bazoué loko, azoué loko eza ya yete. Ayebi ke loko yo, eya na kolo nango lunette yo, eya na kolo nango na lata kaka, après kolo nango ko récupérer. Ndenge balinge laka. Ayebi ko o na o zoza ngate bi ke linyo kwa tembe o eza ya ngate. Eya na kolo nango. Mais quand on sait là on se connaît on sait là on kitoko na on sait là on pensa ce qui a quel on pas colon nango sentir tant qu'on pas colon nango ah c'est la mode différence là va pensa qui te kuneleki. C'est vrai que na makambu ya mbeto mutu na façon na ça la kango mutu mosi na mosi ayebi ndenge nini point nini ya kenda na makambu na ye oui mais ekenda na tendresse. Faut qu'il y ait une tendresse. Ba maman, si vous avez une tendresse, c'est une tendresse. Attends, qui mukolo yekole ose lote, ba yekola rakaka, on apprend tous les jours. Voilà ma kabanga pour c'est bien OK. Si vous avez une négligence, à mon qu'on négliger le cause n'a besoin l'obité, mais si vous avez besoin qu'on néglige pour ba petit amboko. Ba mère amboko yo, ba batute. Baza batute. Basi ba yeba ke donc pona kanga mobali fonda kuna ngeza bien na yere ifonda kuna na ponsa kitoko fona bongsa donc kuna kitoko fona bongsa chambre na kitoko na lambaka kitoko wana na osani na kanga mobali. Voilà makabanga la soutenance na bino yango wana ngana obima na ngane na abo na obima na ke zomno ka ba information na tela bino ka kikuneza ki bona tamboka na mo kamera ninga songi que comme ça que Dieu vous bénisse. So c'est une émission partagez na bande comme sauce. Quand on a le bas que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzam kalusaku muna nzamba nbeshene bana betu bon suboka mataba bisous. Bon week-end, bye bye.